Edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo 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 panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panja sango ya Congo, edino imanje, bolanda yango, po yango ezana makambo ya solo, eutaka na source. Edino imanje papa, edino imanje, ye aswaka, tina source, ata fin fond. Mesdames, Messieurs, chers internautes, bonjour, bonsoir. Merci de m'avoir accepté derrière vos écrans. C'est toujours dans votre émission qui fait quoi? Votre seule servante, animatrice chroniqueuse, Blanc, la Beyoncé, autrement appelée Blandine Osako. Au jour d'aujourd'hui, bon, on a un show pensate parce que l'émission est spéciale en fait. Émission Oyo est vraiment dédicace et puis hommage à un grand artiste, musicien, le monument de notre pays, la République démocratique du Congo, à Salatro. Et quoi les Libiso dans le monde entier, quand on a parité, Bruxelles, Allemagne, Suisse, vraiment Mokili Mobimba. Et au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment très émue, très émue, j'insiste encore, parce que par rapport au coup de fil que j'ai eu, un coup de fil par rapport à Master Naye, Pote Naye, Ndeko Naye, hein, oh bah travailler naye ensemble, bah yemba ensemble, bah kabola pe moi li panenge zalaka, moi kwanga ensemble, pas si Tobi Sengo, ils ont toujours été ensemble, qui se retrouvent au jour d'aujourd'hui à niveau à Paris. Et mon soeur na epsinga bino, petite sœur nanga, nazana besoin na loba. Même si ko eze belete mais avant na koma na kene Kinshasa na kene kolela master nanga to kabola na yeba passe na bisengo na besoin na passer na panza sango congo.com hein na loba émotion passe wana ezubiso za brusquement papa pona ni otiki biso papa pourquoi otiki ba petit no ba trésor ngando ba nikes bayaka ba fils edumbu donc vraiment na yebité papa nangai otiki ba jipe loboko donc na yebité mon soeur za makasi na otardé te na yameli bino grand-père Boziana. Bonsoir grand-père. Bonsoir Blanc. Bonsoir. Merci beaucoup grand-père na coup de fil. Vous voyez psengo lobino petite sœur Koma na besoin na solo là na loba parce que émotion ana ezwa ki mokili mombozo ki ba coup de fil partout. Grand-père ndeko na yo oza wapi bato be ba wi que oza na Paris mais la plupart des personnes ba kanisa ko oza peut-être na Bruxelles ou bien na kati ya Kinshasa. Nani vraiment passé ki coup de fil wana et que ça t'a fait quoi en fait tango yoka ki eloko wana po yebsenga ke na ndima ki yango te TR Nathalie na RTNC mami lela na Caribou variété né nandimi mais nanu nandimi te sans que nazwa vraiment précision grand-père nani abenga ki omutali boso vraiment ezalaki na on dirait 10 heures mutabenga inga za petit nanga moko azana Kinshasa comme on est à Pacho mutabenga inga po tunangai réellement ce qui ndiko nangai collègue nanga papa wemba akufi te oh non total yango to mona na Facebook nga habité akufi te na ebike azali na Abidjan asala na festival après bon petit nangai pe Christophe Benjou producteur yepe abenginga mais pour na kutuna réellement ce qui papa hein atiki biso mais bato benga nandima kate nandima kite mais tant na ko fungola na code na chi RTNC parce que na cheki RTNC pour na ngote
natiaki karibu po na kotala ndenge ezalaka kaka chaque dimanche so toza na étranger tolandaka kotia na fungola tantia RTNC image yaka ya liboso yaki ya Papa Wemba na bino makambo oyo babengeli ngai oseki eza makambo ya solo nalanda mpe boye baexplike ke non tala boye Papa Wemba akufi na Abidjan et tout ça vraiment nazalaki mpenza choqué moko ya kosakana te mais comment ekosalema bongo. Merci beaucoup, grand-père Bozi Boziana. Ça fait déjà combien de temps, à quand remonte en fait votre rencontre na Papa Wemba, na que entre Bastar, musicien de Bozalawana, Bozape, un na ba solo na bino. Date moi nini o tira kukuta na face à face au solo l'ensemble. Dernière rencontre ngana na Papa Wemba eza en janvier 2016 tango bapesa biso bamédaille tozalaki na ye na tongo donc bapesa biso bamédaille après na soir tozalaki ne na Oya na cité de l'Olia po tobetaki concert ensemble. Après wana tokutana biso na papa te na ndenge nga nayaki poto ye mpe ayaki poto na ndenge alabelaki et tout ça na ndenge azongi bakili nga aza kaka awa bon tokutana te na ndenge sango ekozwa biso. Merci beaucoup, très cher internaute. On a déjà merci mingi na panzasangoacongo.com. Hein? Babi yemoko na sima caméra, le grand caméraman, yemoko monteur, yemoko tout Eldino image. Merci vraiment pour la présence nayo. Naebi que douleur wanezuyo déjà ma casse Eldino image depuis dimanche. Hein? Depuis dimanche na sera MG30 oyoka ki ango mais okoki ango te lobi non. Nandimi ango te petite sœur quoi. Ben voilà donc esa réalité que son âme repose en paix. Grand-père batwebele balingba yeba parce que mon imiko na minitio. Batebele ba komo bimo asalela nga boye. Tozalaki na ye quelque part. Kana e boye mais na ndenge na patrouille kaka na émission ngane baloba ki fait quoi na luki na fouiller na yebi ke bo banda vraiment bo mwana bo jeunesse en fait na les Kouruyaka les Kouruyaka vraiment na yebi te il est irremplaçable en fait hein bo banda na ye wapi et là on est tiambino bo sangana ensemble en fait boza na yebi que normalement boza 3 ou 4 si je me trompe pas. Oui, to bandi ngai na ukuta Papa Wemba na Zaïko na 73. Mais déjà déjà Papa Wemba déjà depuis 72. Depuis 72, tant on a commencé à fréquenter 72 écoutez depuis à 71 déjà. Maintenant il y a un concert à Zaïko. Maintenant il y a un concert à Zaïko. Attends solo à la petite, mais il y a un concert à Zaïko. Il y a un Evoloko, Gina. Il y a un concert. Il y a un concert na bango. Bon, na qui déjà Papa Wemba. Après en 73, né na Zaïko, nde sikoyo vraiment en tout cas tokomaki tubanaki sikoyo bien tokomaki kosolo là quoi 73 wana nde nakotaki Zaïko 73 et puis tout ça qui bien et puis tokomi toke ici filokole na 75 donc 75 toke ici filokole ensemble na 76 toke yoka lokole ensemble donc
ngai papa nazwaka ye collègue soute na koma kozwa ye mpe na famille grand frère. Donc na ndenge yakende kosala vive la musique na 77 ngai nazongi Zaïko. Après tokokutana lisusu na anniversaire ya Zaïko. Tokokutana lisusu na anniversaire ya avancé preuve année ba leader peno ba yeba na époque wana e bosangana kezali yo les grands-pères Bozi Boziana ezali les Kuruyaka les rois de la rumba Papa Wemba eza vient nga Jostar Nyoka Longo eza lisusu na vient ngai non autoloba tout à l'heure vient nga Evoloko vous êtes Gina Efonge pauvre Mbuta Machakado Bimi Ombali presque Onyo surtout bazaki na Zaïko bango tout bazaki basta. OK. Donc vraiment après bon la ndenge to kutana na le quattro. To kutana na le quattro, ne to salagi le quattro plus le quattro et puis to sali le quattro plus 1. Le quattro on to salagi Voloko Papa Wemba Gina Nangai. Donc et puis bon to kutana ngapé 4 to kutana ngapé trop na circonstances belé même suspect ba réunion akendeke mpe na palais akomaka mpe na palais epa na ye tofandi mpe tolé donc voilà quoi. Donc eza mpona ngai blanc to perdre un grand chanteur d'idéologie, de perdre moi ligné moko boy. Monini tokolo ba ndenge ba Franco bazalaki ba docteur Nico ba Pepe Calé ba Taboulé donc nge ba pe ligné Papa Wemba pe kei. Zomona donc to perdre sous moi ligné moko boy. Alors ils appellent ils a passé bien makasi pour nous récupérer. Merci beaucoup grand-père. C'est vrai que ça douleur moko eza irremplaçable hein. Eza vraiment irremplaçable pour moto ba remplacer facilement surtout na ba œuvre où il a contribué na kati ya mokili mo ça vraiment irremplaçable. Par contre grand-père toujours na cadre ya hommage à Papa Wemba, les Kuruyaka, leader et puis le grand musicien hein na kati ya rumba penza donc il en fait partie. Souvenir nini ya malamu oyo koki ko lobela ba téléspectateurs ba internautes ba fan na yo o balingaka yo zolanda biso na minute yo parce que toza vraiment na douleur makasi. Souvenir nini ya malamu peut-être mon côté mi balé misato na yebite mais oyo pena e marka yo penza ya makasi en tant que pote ya Papa Wemba, en tant que collègue na niveau ya musique na biso souvenir nini na malamu koki ko lobela biso. Ba souvenir eza ebele dans le sens que tant tozalaki na Zaïko grâce na ye que na kotsaki nzembo mpona Zaïko ezalaki mpona kokotsa nzembo mpena tuka ezalaki kama mpasi grâce na ye na kotsaki nzembo et puis na koloba ke po tosala les quattro tam susu bon yo oza mwana moke bon naza sur le temps tosaki les quattro c'est sur sokolaki déjà les quattro ezalaki na ba 2000 nazoye basute so ba 2004 ba 2000 combien wana ezalaki projet moko nakendeki kotrouver JPS production. JPS a obligé qui pour
projet yango et comme ba valider yango il faut papa Wemba azala. Alors le temps lobi qu'il faut papa Wemba azala na bulaki le rôle neti bon papa Wemba tam susu a rolingate mais nabi bon na du courage nabi na bengi papa Wemba na bisie na besoin de kutana abi pour mes athées na lande na bureau na lande pe na bureau na komi ko na expliquer loba ki na nga lobi en tout cas pour na bino ba collègue na ngai vraiment ce que zali kamboke oyo ekoki ko sala bino bien vraiment en tout cas na otika bino te na ozala permettre na bino quel que soit vraiment likamone marka kinga et puis andimi toke na eti na bureau JPS na Vagram toke ti kuna likambo pe salemi JPS pa misi mbongo et puis mbongo ngo pe tozwaki et ça le pe biso vraiment les likambo ke markanga makasi marquant makasi quoi parce que ce qui est aboyaki des projets wana pe ngesa e manangote donc mais ba makambeze belé oyo to passa na beaucoup to passa ma belé donc ba makambeze belé bon stop to lo bango aussi là té. Merci beaucoup le grand-père Bozi Boziana. Tokomi ko chuté na souka. Vraiment un grand hommage. Un grand hommage. Ya vient biso Papa Wemba. Papa Wemba. Na ebité sokoza na liloba souka ya ko liloba souka ya ko yebisa ba fan na yo, ba internaute na yo parce que là na yebi que e bousculer pe na ba projet na onyoso nengo yebisa kinga. Vous étiez en plein studio. Na prochain album na yo eza toute une histoire au katiango o yebsingo bino blambla il faut na kita baninga na nga nyonso ba Jostar tout le monde bazobenga nga il faut na kita nazala vraiment présent na enterrement ya ndeko nanga parce qu'on a beaucoup partagé ensemble na yebi ke image ezo kota déjà na internet avant arriver nous na kati ya Kinshasa pour na ko accompagner master na yo ndeko na yo, comme on appelle ici en Europe, votre pote. Na pas na bison, vous étiez toujours ensemble. Liloba souka pour na clôturer, s'il vous plaît. Bon, le baka qui passi et jubiso et kweli biso bana RDC, bana Africa, bana Mokili Mobimba. Bon, eza tolbanini eza nzela ya biso nyonso tout eza nzela ya biso nyonso tout bon biso nyonso tout tolekaka nzela wana awa na pe na Paris ndenge tozali awa toza na salon JP Loboko basta tout bazali awa tout baza moto nyonso tout aza kolela toza na Eric fils ya Paris azana biso azolela Christophe Benzo azaolela tozana Raman Kota bébé kitoko pe azakolela vraiment en tout cas papa Wemba kokene na ye esali biso pasi vraiment en tout cas. Et ça ne pas si makasi, et ça ne pas si makasi. Vraiment, nazangi maloba, nakanti tutikalika ko kansaye, tutikalika na baloyembo, o to no kansaye kaka na ba banzembo, o ya sala ebele, tutikalika ko kansaye. Ouais, donc vraiment. Blanc, Mawatro. Vraiment, merci beaucoup, na grand-père Bozi Boziana, et qu'on a biso na kati penza ya ba
il y a ba chanteur, ba star, oh ba sali vraiment musala na katia mokili mobimba en fait dans le monde entier. Grand-père azo continuer coller là toujours ndekonaye, master naye, collègue naye autrement appelé en français. Beau comprendre parce que grand-père aza déjà timide et puis ce bon ba réponse mususu Azoko Lobate, monsieur Zamakasi en fait, il est en train de compatir douleur naïe nakati ya ba chant, na ba pleurs et puis à travers ba petit naïe au balingi ba bingake tout le temps, baza toujours entouré comme Eric fils à Paris, il est toujours là pembeni à grand-père Bozi Boziana, Prosper de dépôt aza toujours pembeni à grand-père Bozi Boziana, Richard moi à Paris, yewana toujours azo compatir toujours ba ko vraiment ko soutenir grand-père Bozi Boziana, babi yemoko JP le boko na espace tout le temps pe saka biso na www.panzasangoakongo.com azo continuer les sous plus que même ça qu'on compatir na douleur et puis na perte vraiment il y a bien emoko les rois vraiment il y a les rois les kourouyak en fait peine funja pena de babengo na kitete la peine c'est un responsable c'est un successeur en fait bazo compatir na douleur na bango nyonso grand-père Bozi Boziana to comme que na souka mais internaute nyonso peut-être balimba yo ka mwanze moment boye ou bien moi featuring moi bo sala na vie beaucoup pour te clôturer s'il vous plaît. Oh to na ba chant banzembe zebele to imba na papa banzembe zebele ça voilà Amazone Lisolo ya mbangu ebongaka te moninga yala yeo yala yeo yala yeo yala. Merci beaucoup grand-père Bozi Boziana, vraiment merci. Dengue oye ko rendre hommage na ndeko na yo avant départ non na Kinshasa. Je pense que arrivé non na kati ya Kinshasa bandeko no nyonso ba matsa no tout ba vieux star ba papa na biso evoloko baza vraiment oza très heureux ya ko accueillir yo na ebike bazo manquer o mingi parce que balobaka place bo bandi na baninga tant moninga azui pas si bozala toujours wana pour na ko soutenir. Voilà. Donc merci mingi to ko tarder ko to continuer ko retarder o mingi te merci pour la présence na yo. Voilà. Bana www.panzasangoakongo.com. Vous venez de voir avec moi le grand-père Bozi Boziana qui est en train de compatir la douleur vraiment il y a papa Nabiso, les vieux beaucoup, les rois de la rumba. Les rois de la rumba. Papa, ils a pas si mingi. Ils a pas si en tant que ngamwana na mutete là, tango aisha koko abeinga, abi blanc blanc, makambo esko zondi mato zondi mate. Tosoni na kitete la gloire langi omoni ba petit na yo yo kapena ba petit na yo penza ndengo lo ba toujours match eza bien match eza o otal ndengo tiki biso na ebité donc ye manze mwana mususu koile owe papa kaso owe koile owe papa kaso owe koile owe. Oh mon Dieu, nzambe nanga mama otiki mama Amazon. Pourquoi moi c'est donc mon passé pendant 44 ans papa wemba batebele basosi loka na yebana na ye et le bidani tsunami est-ce que boyi makama kati nanga na vie beaucoup boyebi ta moi non dani tsunami azole la butu moyi papa ba petit non ba trésor ngano bazole la butu moyi papa koina biso batete la koyaza lion papa olobaki koko kufa na musala na yo oke kufa na mboka mususu ya bapaya oke kufa na mboka mususu moyen batia en sécurité. Exacte, position latérale de sécurité, papa. Pourquoi? Pourquoi? Et bela banotiki na mukili. Papa wemba. Je me permets on lo bana kitete là. Batebele ba yebite na za mutete là, na mutete là 100%. Awuya ko na mbosala na. Awuya ko na mbosala. Polo malende na. Papa wemba. Aisha ko kazo comprendre makamna oloba. Kechi. Otiki biso bitike trésor ngando lobi blanc blanc deuxième papa nanga ye wana na suki wapi nga trésor ngando hey
Bongo pesa biso conseil pas dadi soso petit na yo dadi soso. Obi ba Kardashian bo kene toujours liboso. Bongo ba Kardashian go sundoli biso ka boye. Ba Kardashian go tiki biso ka boye papa Wemba. Obi bo kene liboso bo yoka biyoka yoka te. Bongo petit no dadi soso na mwasi ne Gladys soso. Otie bango wapi? Renate Kapaya sa majesté olobi non le koza mama présidente kanga mutema ko gérer groupe eza facilité. Batebele ba ko sa na liboma papa na ngai est-ce que ba yebi yo qu'est-ce qui est papa Wemba? Il était comment? Il a vécu où? N'effort personnel na yo comment papa Wemba ba yebi yo mokili mobimbo yo ka sonité ko yemba na muna mboka batete là. Tu as fait de nous au jour d'aujourd'hui na so ma microbe eza par rapport na yo. Parce que au tambusi comme abatete là partout dans le monde atie ba yemba ke mafumbe mutete la kotika la jamais cause l'esclave papa. Pourquoi? Bolé la papa we mama malamu hein. Bolé la papa na biso malamu. Bolé la est bien. Ngonga na bino ba polémique bino ba musicien peu importe oza soki nani so nani botia polémique na bino pembe on n'a pas besoin de ça pour l'instant. C'est un grand homme, il a fait beaucoup pour tout le monde, génération en génération va se retrouver. Bienvenue Kindenge Banque de Suisse, bienvenue Mandengi, viens nangai, bienvenue Mangani. Tole la papa. Spadjari tembo, spa ozawapi pono la papa na biso. Oya komeka na buzoba, ba photo ezanga mutu na makolo. Les léopards de la diaspora. Tozana bino na Congo. Ba photo ezanga mutu ba best popoto nsa ba Facebook na bino, na ba site na bino. Oya omeka ngo bo kutana nango. Matanga eza n'importe qui te hein. Bosaka na matanga Marie Misambu na buzoba et vino boko vivre en live. Oya ko meka. On est derrière vous tous les journalistes de diaspora. Tokuta na bino quoi. A commencer par mon président Moupassoul, la vice-présidente Sylvie Slay, Iget Kassongo, Bibish Kapika, y compris moi-même. On est derrière tout ça. Beaucoup, vraiment merci Naba petit, il y a grand-père Bozi Boziana, vraiment baza ba petit penza, il y a vieux beaucoup, les défunts vieux beaucoup. Bolingo na bango vraiment, baye ko laksango et pas grand-père Bozi Boziana, la prévane baza bango nyonso et pas JP Loboko babiye mutupena, na minute a fongoli ba porte ne nyonso pona ko yamba ba petit pena ya vieux beaucoup na grand-père Bozi Boziana. Ba merci ebele vraiment na Ogi Champagne de Zurich. Viens ngai. Ebele ya babango on appelle ça kaka. Merci beaucoup tozo compatir toujours na douleur ya vieux beaucoup. Merci beaucoup na Ramani bébé Kitoko pour la présence naie azolela toujours papa naie les Kourouyaka les rois alanga nzembo donc bango balobi ba décider ka balela papa pena na ba pièce merci beaucoup vraiment na Ramani bébé Kitoko Ogi Champagne na Zurich. Merci beaucoup na Ernest de Beg. Il fait partie à Côte d'Ivoire, place papa à Ketika Molimo naye. Vraiment merci beaucoup pour la présence naye. Balobi Côte d'Ivoire et biso ba Congo Kinshasa, on est toujours ensemble. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup na papa Adolphe Mouteba Chilamouine. Merci beaucoup. Merci vraiment, c'est de la part d'Aïcha Okoko. Merci pour votre présence et soutien à Bino. Merci beaucoup Naya Willy Mouchen Babi 00 243. Merci papa na coup de fil pour na forêt. Oyebsinga kaka toza makasi na kati à Paris et ça facilité. Merci beaucoup na les sénateurs Paolo Tidoulou, papa Tolela vraiment papa ensemble. Merci pour la présence nayo. Merci pour la présence vraiment na coup de fil à Tendai. Loris la Congolais albimania qui na dollar papa. Dollar wana toza na besoin na ngo pona kolela vraiment papa na ba pièce nyonso vraiment. Merci na André Kimbuta, vraiment merci beaucoup. Merci na mami Lela vraiment papi Mboma, merci beaucoup. Merci vraiment na ba musicien nyonso, surtout celle au scram, balobaka une personne qui s'humilie
prospérité, joie, bonheur, eza liboso na ye. Batebele ba moni loko azoba. Wa azoba te au moni avenir, eza réalité. Merci beaucoup, merci toujours. Tozo pesa ba merci ebele na staff nyonso. Oyo ba yekolela papa na biso, les vieux beaucoup le kuruyaka. Tozo continuer toujours na ndeko na biso, monsieur Rick Bati na babi fils ya Paris. Ye moko mutu ya Paris. Donc je répète, Eric Bati na fils ya Paris. Merci pour la présence na on ndeko yekolela pena vie na yo et que tozo continuer toujours hier aux alaki na Oche, tozo continuer yekota la sko grand-père Bozi Bozi. Babi merci énormément na Christophe Mbenzo. Hein? Babi sa yo moyen tetala kaka. Oye ko accompagner sous grand-père Bozi Boziana na douleur na perte ya vie beaucoup les kuruyaka. Merci énormément. Merci na JP Loboko hein. Merci beaucoup. Merci pour l'espace tozo pesa. Batu na yo ba fan ya baninga no ba vie na yo penza les vie beaucoup kuruyaka et puis en même temps le grand-père Bozi Boziana. Merci beaucoup et je remercie tout le monde. Bolimbisa ba on a cité comme vraiment Bolimbisa, c'est la famille. Merci énormément, à très bientôt. Bye. Edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesela masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo. Bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panza sango ya Congo, edino imanje, bolanda yango, po yango zana makambo ya solo, utaka na source. Edino imanje papa, edino imanje, ye aswaka, tina source, ata fin fond.